Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Eza na mboka. Chômage eza makasi yo ainsi mutuno ce soir zo sala na e. Moi de faire soir ba na yina garçon ba je suis en réunion. Peut-être effectivement ça peine en réunion. Mais il y a tellement de salles à terre, au vendu, tu t'ennuies, peut-être peut courir à terre, peut-être aux allobat, et ça n'a ni aux sur un mégaté, écoute, nous aux sur un crédité, Nicolas, on va sur à 500 francs. C'est bon, gars. Et nous, quoi, attendez, tout le monde a Kuluna, oh, il dit, Moutou, c'est you can see, attends, le bas, il y a un qui nous qui a au bois qui est là. Oh, Kuluna, on a visité, il y a qu'à la tongo, au bat, ça va brico, $200 par mois. Auzana butu na minute na 2h du matin pour nakata auto machette. Auzate pour bi ko ka to bi machette azuni ka téléphone à 2 sim. Ako ka to bi machette azuni ka téléphone à 3000 francs. Na 500 francs avec na moto. Donc en vente d'après moi que moto pe azaki mo bulu mais azonga normal pour nini pour proposer un salama ou motivation mo be quelque part et sali que atika misalama be. Je rozala vraiment bien. Que garçon soit dans la capacité de ressentir quelque chose. Tout le monde a un jeune garçon à 16 ans, 17 ans, a quand même le mois de job de mon d'Akaye, a foutu besoin, il y a université, et Dakar, ça m'a amené, il a foutu un peu moins d'argent, a foutu un gaz, il charge, mais c'est impossible. On aura bien une possibilité pour te rencontrer 2 ou 3, mais c'est vraiment rare, alors vraiment très rare que un garçon à 16 ans n'a pas de Congo, azo sala, azo soa, azo mi futelanda ou azo mi laisse, c'est vraiment rare. Aza musalate alingi, aza na basi ya kitoko, aza musalate alingi après sa mituka, aza musalate alingi alata kitoko. Mia sora tango ezosangana baposa nyonso tango ezosangana ndozomwa bato bazosimba bakisi bazobela maboma bazokima mbangu mitakala na nzela nyonso wana so landeli eza nini chômage parce que mutu so azosala quand même moi quelque chose mais il arrive au moins à se faire plaisir même 50% au moins que mabe kozala diminuer au moins bagarçon bele baselancer na kipede au moins bagarçon bele bakoma ba bisexuel yo mona ka garçon bien bon garçon normal njoka mibali ne ya basi baza mibali ne ya mibali baza de hasard partout. Pourquoi le corps soit ndimba le corps soit bon aussi les qui n'ont beaucoup de chômage fait la makasi les autres qui bateau se lancer na buzo bébélé aux hommes. Voilà, merci beaucoup à tous les internautes de Congo Liziba Télévision. C'est moi votre humble servante Yvette Kalombo Momeshak, Kandé Ngarabino, Kandé Melarabino, toujours Mamarambwa Sika. Nous sommes là dans votre tranche que vous aimez tant, Faits sociaux. Faits sociaux est là pour vous informer, pour vous apporter la gaieté, vous faire savoir ce qui se passe au pays et revenir la conscience de la jeunesse congolaise. Donc c'est présenté par moi, Yvette Kalombo Momeshak, Kandé Ngarabino Mingi, Kandé Toningara reportage Nabino, surtout à Makambo, ça sera vraiment important pour Nabino. Faits sociaux les lots, tu es libino, sujet moko, kitoko, ils sont vraiment fréquents la Katia Congo Kinshasa, précisément la Kinshasa, donc ils ont vraiment Congo Mobimba, oui, ils ont vraiment tout le Congo, je peux dire, hein. Et ça, sujet mon kitoko, Makambezo, les cas vraiment la Congo. Avant de passer, je veux dire merci à tous ceux. Bon, bah, pour Trabiso, quand même, une pierre dans ma cam, tout ça, là, car on va faire Sarabiso toujours courage, on va mettre l'Arabiso toujours, on va faire Sarabiso, bah, et d'Arabiso financièrement, moralement. Donc, les gens là qui nous soutiennent, je ne peux pas passer comme ça sans pour autant vous dire merci. Je dis merci à Gastino Mangala, bar restaurant 30 juin à Montréal, et sans oublier si Amlex Motema Anna la patrona. Donc voilà, je vous dis merci pour tout. Vous êtes Lisa Queen à partir d'Angola, donc Péric, il y a solo Bomo Nangobo Zongo Lisa Queen na Luanda. Voilà, aujourd'hui je suis venu vous parler d'un sujet au du chômage. Pourquoi tout le chômage les a élevés na Congo Kinshasa na Mbokalanga?
parce que mingi ntango nayaka liboso na bindo kolobela bino mambo etali fait sociaux nayaka kolobela plus mambo ezolekana na mboka nanga parce que je suis congolaise naza malienne te naza ivoirienne te naza motu ya bamboka nyonso wana to bandeko me naza congolaise yango mingi nayaka toujours liboso na bino mpona kolobela bino makambo ezoleka na mboka nanga Congo. Chômage. Pourquoi taux de chômage est élevé na Congo? Pourquoi taux de chômage est élevé na mboka nangai? Okuta ba connerie et comme ebelé, ba makambo comme ebelé, ba buzo be comme ebelé, ba abomination comme fréquent. Pourquoi ce Hollandais bien tisuka chômage? Okuta fini so alinga la ta bien, azala bien, ala tatalo bien, ala telamba bien, mais masaka bien. Sorry, étant qu'à se lancer dans la bêtise, pourquoi chômage? Est-ce qu'il y a solo vraiment que Mboka Ezala qui bien, ma camion, tout bien, Moussa les autres facilement? Est-ce que Batou va se lancer dans Kindumba? Kindumba, les hommes belés dans le lesbianisme. Aux hommes que ma bé ezo kola, ma bé ezo koba. Ba garçon nio, ça va comment à bateau quit. Garçon nio, ce qui n'a comment à kolangwa. Mutu nyonso femme na mama sangana ya langwa ba jeune garçon ba ko mela lo toko to ba ka papa ba ndeko mela kala mais ba jeune garçon ba zola ngo pena ba vandi ngo pena mo ba tondi ba mela ni yo agene de lo toko ba papa ba ndo mela kala pour moi avec excès de problèmes okuta mutu mususu bongo azana na chômage pas seulement azana chômage azana mwasi azana bana siko yebisanga akolesa mwasi wana ndenge nini akolesa bana ndenge nini bana bakotanga ndenge nini mutu wana soka monika bimia lukia zuite a se lancer na nini na ivronerie to ya ivronerie et comme peut ma casse na mboka. Pourquoi? Parce que chômage est vraiment élevé, to ya chômage est vraiment élevé ma casse na mboka. Oh mon ba mbali o shop ba ko bato ba showbiz wana eza nini eza que ba garçon vanti azana besoin la ta bien azana besoin zala bien mais aza chômeur tant oza chômeur wana ozo se lancer na makambo belé bon ivronerie eza liboso embale lokoso mbongo ya misatu sexe nyonso wana misatu soki chômage eza na posa ya biloko wana misatu na nzoto nde omona mutu ake kosala n'importe quoi. Voilà, je parle dans le bela makambo ya chômage. Donc chômage to nango est vraiment élevé na mboka nanga Congo. To ya chômage est vraiment élevé par rapport ya makambo oyo est vraiment fréquent na kati ya mboka nanga Kinshasa. Okuta garçon aza en bon côté malingi a foutu l'appartement cher. Aza musala te alingi azana na basi ya kitoko. Aza musala te alingi apusa mituka. Aza musala te alingi alata kitoko nyonso wana ntango ezosangana baposa nyonso ntango ezosangana ndozo mwa bato bazosimba bakisi bazobela maboma bazokima mbangu mitakala na nzela nyonso wana so landeli eza nini chômage parce que mutu so azosala quand même wana moi quelque chose il arrive au moins à se faire plaisir même 50% au moins que mabe kozala diminuer au moins ba garçon belé ba se lancer na kipede au moins ba garçon belé ba koma ba bisexuel yo mona ka garçon bien bon garçon normal njoka mibali ne ya basi baza mibali ne ya mibali baza de hasard partout. Pourquoi le koso ndime le koso mbongo so eleki na mboko nde chômage pesa makasi ezosala ke bato ba se lancer na buzo bebele ozomona ke non mboka moyen kende liboso na makambo ya bongo ezate eza parmi babiloko ezokanga pe bénédiction mboka ba fille okuta fille alataka bien azalaka bien so landeli bien peu oyo eza ke famille na ye basalelaka ye to ye moko asalaka azwaka muke oma mpe to nango eza muke to ya ba jeune fille bazosala eza muke to ya ba jeune garçon bazosala eza muke plupart de cas okuta kaka fille asalaka te mafutelaka ndako ya canon alataka canon nyonso se lancer kaka na vie ya kopo kindumba akelinga papa afuti moi $1000 azongi afuti ndako asomi moni alingi tonto apesi moi 500 asali mambo ndako asali basombi bilamba bimi amonani asafishe likambo ya affichage mutu nyonso alinga asafishe azala kano abwaka champagne apete ba whisky
mais musala na mboka ezate yo garçon salaka te okendaka musala te tomona oyo soki okendaka musala te mais olingi opete bachampagne na boîte papa nde oyo babengaka répété nsima na ngai naza ndoki po okomi mpena oyo babengaka sorcellerie mpe yayo eza inconscient te yayo eza mpena conscient obimi oyebi kobimi ozongi oyebi kozongi okokuta jeune fille osalaka te mobali na yo azwaka moke yo ozolinga au-delà ya mobali na yo koma yo mobali no aza na salaire ya $200 yo boke kofuta na ndako ya 800 koma yo mobali no asalaka te yo oke kozwa bacharge oyo eleki yo mutu oza na mposo otambola na mutuka au moment où osalaka te mobali no mpe asalaka te oza na mposo ozwa au-delà nyonso nyonso ozotaki mabe ekomi ebele pourquoi to ya chômage eza makasi na kati ya mboka na biso parmi bachantier mokonzi ya mboka efo asala j'espère bien que makambo kotia mpena bamosala la marche ekozala vraiment bien que garçon nyonso azala na capacité ya kosala quelque chose tomona na bamboka bapoto bamboka lokwa bapoto wana omona jeune garçon ya 16 ans 17 ans aa quand même na mwa job ne mo boyedaka ye afuta babesoin na ye ya université eyedaka ye asala mo mwa na mike mike afuta mpe mwa ndako na moke afuta bagaz bacharge na ye mais eza impossible donc on aura bien une possibilité pour te couper ta 2 ou 3 mais eza vraiment rare alors vraiment très rare que ta garçon moko à 16 ans na mboka na biso Congo azo sala azo zwa azo mi fute na ndako azo mi lesa eza vraiment rare en tout cas bakonzi mboka bamekana kotela biso likambo ya chômage oyo ezomema bajeune ebele na mabe ezokomisaka bato ya bralimana ya bra Congo bariche pourquoi parce que masanga ezomelama eza na eloko ezomela mwana mboka lokwa masanga te toboyi te bokomela masanga c'est pas mauvais mais ezala sikoyo na temps nini na temps nini okuta bato bafai na 6h 7h bamela masanga okuta bato bafai na 8h bamela masanga normalement so azalaki na mosala ere wana alinga aza wapi alinga aza na mosala chômage teme eza makasi yango ere wana mwana aza na mosala eza te aza wana azomela kaka azoluka se déstressé au grand frère na Minos Kalombo alobaka mutu nyonso olamuka ntongo eza kaka motivation parce que soki kaka motivation eza mpena ke bamindele bayaki awo bajeune nyonso oyo bamiseleke te bamiseleke te bomona miseleke te nde basila na bamire mpona olakisa bino ke mutu nyonso azala nde kaka courageux ça dépend de motivation en tout cas mpona ngai naloba yango paresse existaka mpena te oui baexistaka me mpenza te parce que mutu nyonso so aza na motivation aosala ya lokwa ovandi na ndako olali boye biso lamuka yaka dans 10 minutes baopesa biso mosala moko boya ya $1000 na otelema te nani ya kotelema te balamusi oka na pongi babengi yo alo Yvette yaka mbango akoumela te yaka ba 20 minutes moka nde bomonanga manevre bakamara nanga nyonso bayebi ngaki nanga manevre omoka nde bomonanga manevre oyo babenga dans 30 minutes koma wa mosala mo eza wa 1000 to wa 1500 to wa 2000 ekabolama après mosala na nani akoma te dans 30 minutes ans mutu nyonso akokoma pourquoi motivation eza il faut moi motivation ezala bagarçon nyonso alamuka retard oyo azalaka na ambiance oyo ayaka ntongo motivation ya te yo kasi nani yango mpena na mosala ata ya $1000 minimum ata 500 yo kasi nango mpena ozala mosala ata ya $500 oyo par mois avanda na ambiance ti 4 heures ayebi ke na 6 heures 7 heures fo azala na mosala bozala te yango moma bamboka lokwa bapoto wana eza mpasi fo moto ata kotala moninga pourquoi amonaka ye fo job moto nyonso oke kayu depuis baya otala eza mpasi omona moto mpe mpo aya otala moninga eza mpasi mponi moto nyonso aza occupe na job na ye en tout cas bakonzi mboka bamekana kotela biso likambo vraiment so ezoleka na mboka ozomona ke so tolandeli basource nango omona ke chômage eza vraiment eloko moko eza makasi na mboka nde ezosala mpe ke mambo ebele ezala bien te mais mboka oyo soki tolingi vraiment ebonga tel que tolingeli ebongela il faut tobongisa mambo ebele tobongisa bamentalité tobongisa enseignement tobongisa
taux ya chômage ezala élevé te wana bomona ke social na biso ekobonga ya lokwa atande tomona bakuluna o ayibi mutu o sayukasi ata loba yo peneza kindoki ya robwakela o kuluna wana babisi ete ya kaka na tongo obatisa ata babrike oyo $200 par mois aoza na butu na minute na 2h du matin mpona okata bato machete aoza te mpo ebika okoka to mpe machete azwi kaka telefone ya 2 sim akoka to mpe machete azwi kaka telefone ya 3000 francs na 500 francs ozalaki na ya moto donc aovanda mpe omonake mutu mpe azalaki mobulu mais azonga normal mpo anini mpo bapropose mosala moko boye motivation moko boye quelque part esali ke atika misala mabe omona mabe ezokoma ebele na mboka abomination ezokoma eso ebele na mboka mpo anini chômage mpona chômage ye misala neti bafie ezaka ozobenga mobali ya bato depo bandaki kobenga mobali ya ngana alo nalingenam te nafuti na ndako te yoka siko ozalaki na misala na bango nde babisusu camarade na mo betenga lisala babi mobali nde pena katela lingala babi bondi boyenga so no nazwi 100 francs nanga te na journée alingaka badéranger nga te bino bafie ekisasa bolingo mingi sema l'amour omona pourquoi eza te tolingi bolingo mingi eza ke nzala eza na mboka chômage eza makasi yo ainsi mutu nyonso so azosala na ye mondi bafie mosusu baloba na ye na garçon aloba nanga je suis en réunion peut-être bien effectivement aza mpe na réunion mais yo tellement ozosala te ovandi tu t'ennuies peut-être mpe courant te peut-être oza lobat esangani oza su na méga te ekutani oza su na crédit te likolo yango oza su ata na 500 francs te omoke cauchemar na cauchemar sikoyo ntango osenga crédit obenga mutu yango peut-être ana même ligne bato baassocie na ye bauti kokota ti asolola na baassocie na ye ti obengaka ana réunion mama omake so biso moko tokomi baindépendante ata mibali misusu nde basakana na basi bosakana na biso te pourquoi mpo komi indépendante tu dépends maintenant de toi-même ata mibali misusu nde basi basakana na bango bakosakana na bango lisu te pourquoi parce que komi indépendant odépendre na ye moko kozala gigolo na kozala papa ndako eza différent parce que gigolo azalaka na souci mpo koloba likambo bayoki ete akosala likambo bandimi ete to bamoni epamba omonaka mpona na mosala te soki mobali osala ndako esalaka kaka un plus elobi te ke mwasi efa vanda te mobali fa sala mwasi mpe fa sala comme ça équilibre ezala na ndako mais soki mwasi azosala mobali azosala te ezalaka na déséquilibre mais soki mobali azosala mwasi azosala te équilibre ezala donc ozomona ke vie eza na baréalité tellement ebele nzambe asunga biso tosala esu plus prochainement donc je vois tokomida kokoma vers la fin ya émission na biso nazalaki na makambo ebele koloba na bino mais vu temps et esali biso défaut mais tokosola yango lisusu en tout cas to ya chômage eza vraiment makasi nde ezokomisa kindumba makasi na mboka kindumba ezalaka so ya bafie te na kini na basi bakomoke rode na mibali bakomoke rode mwa mpe ya mobali azwi rode ya mama na ye moko boye mpe bazofute chômage mwa mobali mpe boyake mpa fille moko bo azwaka ne bambongo na azali na baposa nzoto na ye moto akosisa yango te azwi garçon moko bo afuti ye mbongo barode omwa mabe ezokoma ebele mpo ya nini piaka mais sur neti ata l'infidélité mosusu tomona o mobali akomi infidèle mwasi aza infidèle eza nini du kaka ya mboka chômage eza makasi donc nzambe asunga biso tomeka kosala vraiment de notre mieux prochainement donc lelo vraiment nayaki mpona kolobela makambo ya chômage to ya chômage ekomi élevé mabe mpe ekomi élevé ivrognerie comme élevé, impudicité comme élevé, abomination comme élevé, bisexualité comme élevé. Pourquoi? Parce que toi chômage est vraiment élevé dans Mboka Nabiso Congo. Merci à Landino sur Congo Liziba Télévision. Merci à Gastino Mangala depuis Montréal. Merci à Siamlex Aigle Noir. Merci à Bob Kuba double Rolex Sonore. Sans oublier celle qu'on appelle Lisa Queen depuis Luanda. Donc merci à vous.
Merci à d'arriver au pays à Dorcas Sola. Donc merci à Dassa Sola. Je suis vraiment de cœur avec vous. Donc c'est pas comme on a bu sous na mboka biso Congo. Merci à tous ceux qui va soutenir Kabiso, ou va linga Kabiso, va soutenir son va concert mon bébé. En tout cas, je vous dis déjà au revoir. Derrière ma caméra, j'étais avec Freddy Tsoki, mon saïa Nzambi. Aboy mon cousin chéri. Donc merci à vous. Je vous dis déjà au revoir. Au revoir. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia, alléluia. Si tu es prêt, il te prendra, mon frère. Si tu es prêt, il te prendra. Avec lui, tu régneras. Alléluia, alléluia. Avec lui, tu régneras. Et avec lui, tu régneras. En chantant alléluia, alléluia, alléluia. Jésus revient. Il est là, il est là. Devant ton cœur, il frappe. Si tu es prêt, il te prendra. Alléluia, alléluia. Bilengwa suka mokili ekomi komonana tokomi koinana tozangi bolingo soki okibi te yokotikala yesu akomi pembeni akomi kozonga Tango salila bomboy, salila tango. Boliwa, elobakate. Milengela, mibatela, yesu akomi pembeni ye, akomi kozonga. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. yesu akomi kozonga Alléluia, Alléluia, Alléluia. Mondimie, bongisa etamboli na yo. Kebo kotika na Biblia na maboko. Mokonzi akomi kozonga.
reviens réellement bientôt. Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous. Abonnez-vous.